Ouais, balandia indus na pas tanzambe apambola biso nyonso apesi biso pema tokomi lelo. Vraiment lelo mokolo malamu o mutu nyonso alamuki na tongo ozwa te kumisa kolo mokili de base ya makambo nyonso. Ndeko lelo nazobeta seti na likambo etali biso bakolo mboka. Bakolo mboka eza biso ba congolais mais na remarka to lingi kovanda mingi na ndako na mbongo bapaya koleka mbongo ya mboko toliaka awa tolingaka yango te eza étrange. Na remarke bato mingi bazana ba banki. Bato banki kutu te. Batu mingi babanga okendo tika mbongo na banki soki eza ba franc ayoka ka soni comme si akocholama ou bezana mbongo malunga te on dirait mbongo na eza primaire dollar nde eza universitaire te yokanga lelo kutu na remarquer na ba banki o bakenda kotia mbongo ya pays na bango na ba banki ezaka na ba avantage ya bele kolika mbongo ba paya comme euro to dollar wana beta c'était na remarquer bato ba petite entreprise ya mike oni basalaka ba boutique bato bilanga ba wapi miso bazana ba province na ba dumi na ba kisantu ba wapi na remarquer po bazo mbongo bakende kobomba na banki balingaka bakende ko su ba changer akende ko changer ka ba dollar na prix ya likolo so ba pc dollar ke tia su na banki mais to boité eza pe ida malamu to boité bien ninyo etinda ka bomba mingi dollar na banki na banda ko koleka mbongo franc soki eza ba futu na ba dollar mbongo ebele wana bien. Mais ceux qui ont fait mbongo ya mboka ndenge ba pesi ba mbongo 1 million, 6 millions, 7 millions zanango na ebité. So ko sali kamsu ba sengo na mbongo ya dollar, convertir nango kaka na dollar ba pesa kuna e ba sel échange bongo e simba. Nazo remarquer soko ba congolais mingi po ba kende kotika mbongo na banki na franc ba okaka soni. Comme si ba choliye on dirait mbongo na eza primaire, on dirait mbongo na eza na tina te, on dirait ba euro na ba dollar de mbongo université te. Yokanga très bien. Na zongel pena lobby na remarqué mbongo na biso franc congolais so ke na banki ko tia ezala 1 million 3 million 6 million 10 million tili kolo yeba yango avantage ya franc ezala ka plus ko mata koleka mbongo ya dollar na banki wana tia na mutu en plus mbongo ya pays na biso boyoka kango soni pona nini partout ko kende na Congo okuta mutu nyonso na ndako ne abatelaka mingi dollar koleka franc to boite za mbongo bapaya soko lingo voyager na boyi to ko kende ko somba dollar pona voyage. Même bato basalaka commerce kende na mbongo na franc magasin mon côté ba ko pekisa osomba biloko na franc ba exiger au dollar ezala ba libanais ba chinois ba indien bazana kacha pays na biso mbongo na biso ndeza ko liam yo pesa mbongo o ya biso ye moko nda biso kanika kindo saba marchandise ne na musika okendo ko somba to na ba monnaie étrangère so ndenge nini ezana ba culture musubo ko tolérer yango te donc ba sakana na biso ti jusqu'à point wana te. Comment biso moko ba kolombo katolia ka mbongo na biso me ba paya ba yeko vivre awa ba boya ka mbongo na biso ba exige biso ba dollar me bazo teka po bango ba gagner plus awa. OK na magasin na zongelaki. Soki eloko ba tie na dollar oye na ba franc au pesi ba exige ka to moko be même na ba changer les zakate bango ba tiaka tono bango ya magasin. Ezalaka te. Mais soko remarquer ce que dollar est chuté OK na magasin ba tie bilon surtout na prix ya franc. Au moins komi 10 dollars na 1500 francs likolo. Pourquoi ba j'ai aboye? Oyebi ndeko nanga population o ba pesa ka mboka kilo ezalaka ba konzité ba konzi bazande pona ko ba directive ya ko pesa pays raison pour population za na kati bazwa kimia mais batu ba consomma ka mbongo nyonso ya pays ça les magasins mingi population petit peuple OK na bandako o bateka ka mapa boutique wapi be change ba bisi wapi ndembongo na tolia siko na remarquer batu mingi soka za na 1 million de francs pa kendo tika na banque azoka soni. Comment ko yoka yo soni posa na 1 million parce que mais muto ko na 200 dollars 300 dollars que no bomsa na banque azomona za na assurance te nyoso eza mbongo na zozongela pe na lobby to pesa mbongo na biso valeur na mona ki ba imbaki na ba franc congolais oui eza mbongo moko quand même eza ya na ko ba neti ndenge nini eza mbongo moko ya dignité ya pays na biso lelo na remarquer même kanga lupango so ke pesa mbongo na franc batu bako chola libalo ndre libale uti mboka. Oh, bah, 5 000 dollars, 4 000 dollars, 3 000 dollars. Personne n'a un franc. Oh, bah, 5 000 dollars, 6 millions de francs. Bah, quand c'est le gars, l'ambongo, on est outi na tolo. On dira kumba ki boatu, akongola ki ba manyoko, na ba kimpuka, pa na mbongo wana. Non, esa mbongo pays. Bino bato bozo exiger libala na dollar. Ata ba pesi bino dollar, bokendo liaka dollar te. Boko kenoka pa ba changer, ba pesa bino franc. Donc, to ere moko ba complexe wana ya infériorité ya ko banga mbongo ba pa ya koleka biso, tolongolongo na mutu. Pays eza ya biso foto linga ndenge tuza bato ba garantie ya mapango bozwa ka mbongo na franc ta muto ayeboze la dollar te oya ko pesa mbongo na bozwa nazo remarquer na ba boulangerie na ba magasin na ba wap pourquoi na lobi même na ba billema bilamba beaucoup ko exige kaka dollar
Na ebite, ezambongo ba paya, oui, mais oya biso moko mbongo note pesa ngo valeur. Franc congolais, ezambongo moko bien, et puis, nangina lo baboy. Batu mingi, bazo comprendre, vindeng ezo kendeti. Na zongeli awa. Okoki na oko kola, mais mayeli ya kubati la yo moko yebi yote. Ozana yo me oyebi yote. Yoka kuru. Na remarqué, batu bazo kanisa poazwa esengo to kimia, ife uta soki na nzela ya nani, bacha ye maboko, balobela ye nini, bapese lokola prophétie, po koma na assurance ko linga ye koleka ye moko. Non. Wana tia na mutu. Qui que vous soyez, soko oza mutu oye na mukili, oza oyo nzambe muta sepeli oya. Na nzela papa na mama oyo yeli, nzambe nda permetto bima wana. Azar na mukili ezalaka te, yeba pa nzambe azar existaka te. Soka cheyo wana ye moko ayebi. Ninyo ya yebi azo préparer na yo esimbe simba te, o bongo bonga te, o tango tanga te, o zana valeur to te, o zala nécessaire na pièce maîtresse moko ko sunga famille na yo ba batin, quand même quelqu'un azala kiao. Yo kanga très bien. Nzo zongela pe na zoloba. Na remarqué mingi ba comme komona vina bango comme si baza sous-estimé, on dirait ba réserve na mukili ba titulaire ba beta bango ba la ta prime ya ofele pona ko senga senga na ba famille. Te. Yo kanga très bien. Na mona mutu azaki titulaire na match te na photo a match akota na suka eloko asala to bia cha kombo na ekenda na ba supporter na quartier koleka bato babandaki photo a match okoki kozala sous-estimé na vie na parcours ko kola esengo zalaki te okoki koleka na banzela bibamba ya ko tsholo maloko ba biso kaka neti te na suko komi da mukolo ba 50 60 suka pembe bimi oyoko kuta na courbir moko benza mafungoli ba porte. Oba baki espoir fait vivre weko sepela batu na suka te ya 4 minutes avant kufa batika ina kombo na yoko leka moto azalaki na bomengo depuis bo mwana mena suka ashita pona bambemba vie na ngaka ko faire raisonner yoke linga yoko leka nyoso batu nzamba tie pembe na yo linga bango mezale kenge nazo zongela pe na lobi batu ko pesa confiance musu bo za l'esprit mabe oba ko kanitelo makambo kana kite batu musu ko mona ba ko basa batu mabenzo konde batu malamu nzambe achie yango na nyoso tambolaka na ekenge soko linga oresi na vie yo moko valoriser yo na ozo sala pesa yo kilo ba mona ona litoko mais soko bimiza na respect ko tambola comme tasisa université botosi ya yo moko ko tosa yo ko bima na miso batu po tambola ko tinda batu ba pesa valeur pe babanga ba linga omi mingi nazoba makambo na vérité ba jeune fille nanga nazongeli pe na lobi pourquoi ba seri ya kala ba brilla be tapi lokola binoté ba ser na biso ya kala ko mona ser ko si tu ba 25 ans au moins na palmarès na ye azaka na fiancé moko tantôt ba yeba ni nzoto toté ou bien na ebité façon ko koloba nazoloba pe ni ko akize nazoloba ka ke lelo ba jeune fille lelo boye na moto moko ya puissance ko le quand même ba yana bino akala et puis bozo kene mabala te me bozo lukande bo kene ko kuta na mibali oba ko résoudre bino makambo bo kanisa na mitu pa ba sili la bino nyoso mais sabo linga bango nana ko kama te yoyo nazoloba ba clair na lingaka te soki yindi okota kikumbi okomisa nzambe lokola partenaire makambo non dira chola yo tango za na bonne santé raisonnable ke kolo mukili aza nzela ya bagara ko pesa vie raison il faut tout ça hiérarchie ndenge eza soki sengi yo tanga soki tengi yo teka soki sengi yo sele loko moko batana ba porte fungami te za na patience ozo wela mukili na mutu tu aza na nzela nzamba chela mbongo bima moko me bakarifuro ko zelango différent. Pour comprendre nga na yebi ba mitu misusu lelo poko ma mutu munene a se sacrifier ki ne loko moko neti grand nga moko ya famille na kutanga kombo te bele bako yeba ye frère nanga wana soko taliye auta ki village de kwa famille ayeko fanda pa na biso a côté classe neti a eu diplôme a meke université a moni clarté alobité nzelo na kokate yokanga na bane wana kutu anglais comme in plaire lokola lelo te wana anglais non potangisa cours anglais faut pas que nous luka professeur ce qui ti wapi mais vient nanga wana à côté école anglais pan ko yekola via comme lokola liboma kotanga ka koloba loba moko titi et beta kataba 2 ans so na zo ba lisusu pour kanga cours anglais wana baninga bazo progresser ka papa après wana ayeko zo musala na ambassade ya Nigeria. So ba comme ça que sentinelle so na yebite point ni ndenga so ko lo anglais ba so ke pan lelo na zoloba akoma interprète moko na makambo koma ko sala dikola anglais ya pamba na lobite ke o asisi classe a diplôme munene te asisi azoki diplôme akota cours anglais ayeba mais lelo na zoloba soko moni véhiculer
aza pe na ndako asomba po nini anglais kako ya yebaka ondira zaka na vision nango kala e komisa ye mutu ya komisa pe na mwasi na bana azo resi na vie neti lelo zomona vie eza boyi na mwana batu misusu aza na pui na vite même na famille na bango mutu akokabela azate yo kama kamna zolo bawa ya kotalaka yo te talaka nde ninyo na kosala pe bomba nanu yo na yo na mwana mndeko abandi ba kopi na ya kocholama po azaki na mutu akokabela ete ake ba kopi ya sesa bandi kozwa ba 2000 na 8000 titi nzoka azaki na vision ekonzo aye kokoma na bambongo kutu biso tokende kosisa na bamasanga bandumba wapi $25 soki $30 mais ya zongo soki na 4 mois mbongo bamisu bazongo soki na tongo asisi na 11 heures kutu atindi ata mapa bo retour ezonga bamisu na oloba na yebi mais pona ye $20 $30 ezalaki mama na kilo lokola babiso toleka na bachampionnat ntango azwi yango akati mosu azali kosala na baninga ya kiporter wana ba 3000 ba 6000 abandi makambo ya boutique oyo abake ye moko abandi boutique ya kotambwisa biloko na ye akokenda asombi mwa bachemise na ye adimine asombi kiachi na tombola sokola yango atie bapapier na kati ekomi propre azokende ngo na baplace oyo bato bakoka bima te bakende ekomi oyeki naloba azoteka bénéfice nalobi na bino bato ebele omoni balekaka comme si balingi vite balingi vi lokola bino bino nde bomitandi na bisengo sa boyeba venir na suki komema bino wapi oyo baza mayele nzambe apambola bango oyo bazokende mpo badistraire nzoto me baza na venir merci oyo bazwaka kaka bazwi bakesa bayeba lobi bake komela mpo babetre bango maboko me baza na assurance avenir te bakontaka na bandeko me bango bazosala buzoba tokokutana nazoba makambo par amour nalingaka tous les congolais se sentir ke ayaka famille oyo ya nayeba bango nayeba bango te soko meki kozwa ta mwa 1 cas mibale misato bakozala l'aise soko meki koéchouer na nzela no mibale bakokotana babele à partir ya buso baponi ni yondo ozalaki te oyede bango te yango nazoloba ke komi monaka te oza inutile na kati ya famille na oza pilier basous-estime to yo te to ou tard valeur nango ekobima nazoloba polele na match bazwaka bajoueur malamu te eza na bajoueur mosusu bazalaka bafouteur mais batika mo basisa match ka po bakanga bataka ayebi na ko beta bale te me ko kanga taka po achi habite ayebi ko kanga ye ndenge makama mukileza na famille batu nyonso basaka batanga te mo ba logique baza ba voyou baza batu baza babima mabete omoni na matanga mo ba voyou na nde ba pesa matanga valeur na koyemba ka banzembo titongo magetu bona bo esungaka ba voyou na ayer bakendo ko ba serike ko sama kamsu bango nde basalaka ba intellectuel bakendo ko ba mikanda pona ko tout eza organisé na vie na zolo baboyo kanga très bien ndeko nanga okomona ndeko wana bandi babulo na ye pa ko texte biloko ti ekonzo ti ekokoma ba 100 et 200 nazolo bawa yokanga soko ozwaka deja ebele pusa makanisi kende musika po okwea na yo bachola ote bana na ona bambasi soki na mibali bazala na assurance oyo aza débutant lokola nga babandi bisika koli makuti rien na famille ye moko fa créer nzela oya kokata matiti po bato mosusu balanda yoka kuro oyo privé yo makambo misusu ememaka bisengo esisaka mbongo mbangu po tala venir na nga na famille komema biso wapi bakoka makambo nazoloba nzela wana po koma ti suka foza motema monene okoki kozala na elongi ya mwana moke 20 à 22 ans osakrifie ki bo jeunesse na yo mpo na kotalaka lobi na nga na famille na nga tokosuka wapi soki okoki koresir famille te na oyo kozwa oyo kosunga nanu yo na mwasi na bana mpo ebomba ta yo ti liwa po banzela musu toleka ya bamikakatano ya pasi kolinga te komela bana na yo nazongeli mpe nazoloba nateyaka na facilité nalinga makambo soki okinotiaka na prière te oyo eza koprevenir danger po yo na nzoto mwana na délai un jour okokoma paka kolemba nini ekolanda o na suka na kimukolo nde efundaka bo jeunesse nyonso osalaki nini mpe komisa mpaka anga na te ya bino nini ebele ya basi ba jeune fille na nga mama teka nazoloba na bosembo yoka tolia bapara na yo bazanga mbongo me bakolisi yo na kimia bazanga ki ya nyonso te mama soki nazoloba na vérité bozokende kokaba bavenir na bino na makambo ezanga mutuna makolo lelo komika bokovanda boye akufaki otala jeune fille na hotel na wapi bakina peye bokendeka koluka nini mama nazoloba te kobota bana na jijaka te eza mibali nde tozaka bescro na kolinga yo boyo fungoli makolo na boti omwana na kimi nazopesa peka ko prevenir ke mama nanga pasio yo moni pa na bino pokola mama 5 bino 8 9 10 komema ka via concurrence te yokutu fo kome kenge soko koki classe te kota couper couture soko komi couper couture kokite sala commerce
yebisa bandeko nome membali papa na place na beba bosunga ngana banata koteka malé o basala ka mikate bazali o bazoteka bagaleti baza soko ke na wende zaka mikolo bateka kate o mona ba jeune fille mususu zo kama fille opinana kitoko andimi ateka na ye aboyi na ebuze bokotikela nzoto mibali banzoto na ba ventile poko ndo sakane ba pese bana o fa mama nebiteni na loba neti ndeko moko na mona kiye papa na bango azaki soda ayeko koma aveugle nazoloba vérité abotaki bango 7 na yebisi yo modèle ya pauvreté wana papa komaki maladi moyasi alotre me eza te mwasi ne pa bandeki koluka te ti ateka neti basi akafukafu rien bakomaki kovivre lokwa na baede ya bandeko ya mobali soki lendi bake kotala pa kulutu na bango akobeta masolo kolembalemba bayoki ye mawa bapesi ye mwa $10 ntango akozonga ye aliango 2 jours eleki 2 jours ake kotala donc omokende otalaka bandeko ya mibali bapaa kulutu bapaa aleki bano bameka koresila kende kovanda kuna ntango 2 jours asikoli bango bilamba batinde bitinda bakabeli bango $20 yoka ere momonake kote na bango kutu ya famille ya mwasi nde mawa tro yoka makambo nazoloba or bana na ye wana mpo bazwa mayele ya bafille bazalaki 3 mibali 4 moko kutaka nde kokoma ne pesher soki na maluku soki wapi mais mususu pe kuta kende so musala soda mais bana wana 3 ya basi ore bazwa mayele ke tozo vivre na pasi tala yana ba difficulté o talika mutu be suki komi pete lokwa meti ntoka nde kwa shokor o tala ba fille ngo bondire ba cheba tentire na mutu ndire ba danseuse te wana suki ya 3 jours ba damaka te kwa shokor penda egi ore bazala calme baluka koyeba ke ninyo yo tokosala polo bie simba ta tozoko na famille na bango bako kata kotangisa bango te ata bazoko kotangisa ote kokende kokaba nzoto na mibali te no mama na ezangi na nya koloba mama na ngai futi pia bango te pasi ngape na solo baboka na mobali soko za mwana mwasi okokalika mbote bino pe mibali tozala kama yele mwana bato lingio tiezemi ndeko nanga kena likamboka na tisuka na eko remarquer le kika trato kutaina bango o mususu wana ya mwasi na mwenye na mwana na mukongo na musu na maboko na tuni obota o na bota deja kala na zana bana mibali mobali no aza wapi o mobali nanga ko bete beta munoko seke mobali akima mais otali sikoyo azoya su ne ba famille ko senga oyo mama na bango azaki deja mosengi munene na kotamboka na ba famille mobali ko talaka banani ba meka ko débrouiller to pesi bango $20-30 ba kenda kate ba chata manga bateka bango bakendaka balambi lelo balambi lobilo bokuna bale batondi kolala lala koma ba obozo kende kosenga bango mbongo babimaka tongo bazongaka pokwa bino batu bozo senga o bazo pesaka bino orobo kende kozwa mbongo bo banda koteka telo koni to kosala po mbongo eumela ata to zaka balokoso me to zona no to teka mbongo me biso ata 3 semaines ba mona quand même que to bateli pe te soki bazwi balambi balia le bake kolala lala on dirait na lobi tala na ngai efisasa. Est-ce que mayele pozwa na vindingo zonyoko mafoka bacha na prière il faut ka ba expliquer na batu yoko yeba teke ten comment to kola na pauvreté abiti wapi nana ko katalika mboyo woko sa eloko moko teke no na mimi beli bozoka wana avozwa zemi woko bana teke pesa ngatel ko moko benasala boy mama to mona ba mombongo ba citron oko to kweza na bénéfice te loko ngai me sungi batu belele loba na ebite façon de expliquer kende na balibongo kende na ba wenze kende na bisiko bateka bitula biloko musubiso to bwaka ka bato bazoteka basiko to lesa nango pe na ndako azobima mutu pe afuti ndako nazolo bapolele mbongo ezaka teke pe ya foeza na modèle nini uta ya cravate uta boite nazopesa exemple kende na ba voyage to monaka bato so bakenda ba voyage kokende ba camion ba balinière te ezana ba voyage mususu mutu musu akeka godi ya pamba akeso ba biloko mobo pe nango soka teki bénéfice pa azui mususu ka kazia masanga moko wacha kana frigo na ko balola mama na ebite façon na ko expliquer vraiment Congo na biso nzambe asunga na zongeli pe na lobi ba banki na biso ebombaka mbongo nyonso botika ko banga ba banki kaka mbongo ba paya te oza na 500,000 francs 1 million 2 millions 3 millions kende nango kota na banki yebisa ba na posa na bomisa mbongo na nga mbongo kutu ya France oko tie na dollar e mataka ebele koleka dollar bénéfice nango na bite boye bakande ba bombela bino to boye bite oya ko tia même $1000 na banki na mutacha 3 millions na francs na banki o remarquer na 1 mois oya dollar ezaki mataka muke kutu musu ya dollar bakata kande ko kata mais na franc moni mbongo wana e bantaka pour faire voir bino ke tozo boya mbongo na biso pamba mbongo na biso eza bien
soki tosali yango na kimia bokozala lese même na libala bondimaka bambongo même na franc bayaki kobala mwana bino bapesi franc bozwa na baside de fête bayali bino franc congolais bozwa oyo akoboya bofunda ye koma toza na mboka na biso boboya mbongo ya mboka balibanais baindien babanani bachinois bateka na magasin opesi mbongo ya france soki aboyi funda ye il faut to consommer mbongo pays na biso eza pays na biso moko faut tosala yango na esengo nyonso nazalaka fier kozala congolais rdc mpo eza pays na nga eza na place mosusu nakozwa kimia te lokola awa malgré toute difficulté eza kolia ya pasi na mboka bapaya tozalaka lese tokutaka bacritère ya bien mais osantika na motema ke naza epa bato suso mati na bisi moko mpe bango na bango bapaya bazotala yo ata bazokosa kopesa mbo toyebiki na motema bazosepela te waye kosaninya zoba ozonga kuna sala besala bwe surtout na mboka mindele so batali yo 3 fois kanti bazosepela nzoko nde bazolobela ebele ya kofinga na motema mais soki naza mpa na biso na mati ds7 na vai na nga na nsima eza wapi omoi te nazalaka lese ata na alali kutu balamisa nga na resi yango okokita wapi tozokomana bakomini nyonso c'est ça donc ya ebele ya koloba ezali tozoloba awa na limemia mpe na esengo nyonso mutu na mutu ase contrôle totika kokanisela baoyo balukaka mabe mpo bango mpe base sacrifiere mpo bapesa fi na bango raison ne pas dit que soki oza na bandeko koli na bango lokola bango bazoluka yo kanga maboko boza 5 6 4 balukaka bino bokoma lokola bilanga na bango soki baluki bino bokenda kosenga na facilité mpo bozwaka mbongo bo balolaka te bokenda nango na buzoba non nazoloba polele ndenge ndeko mosusu namonaki ya mwasi azokende kosengela kolia mama oza na ndako ya libala oza na mobali na yo mama ozokende mpa bandeko na okoselaka yo moko maladi mpo bakabelo ba $20 okenda kolamba oliesa na mobali mama ata bolinga yango ya Titanic ata akanga yo na kisi ya na makambo soki osala mobali eza basouvenir ya ndenge abomba yo oyo komonaki mobali oyo akwei na bakozi moko valable donc mbongo na ye to bakosi ye to tosaleli yango to bakosaki biso na likambo boye ekwei to eloko moko tosombaki marchandise bakimi nango osantiki mobali nanga oyo azalaki nango basali biso contre ta wana oui nakokende kobaluka na tanda zangi na boma nzoto mpo na yebiki mobali aza courage attaquant mais yo mobali mosusu mpenza azotiaka ozemi avandaka na ndako alalaka ntongo ti poko masolo ya pays ya bala alinga kobouge te yo sikoyo mwasi otekaka mpe te mokoma kotambolaka na bafamille na yo mpona okende kotambola koluka mama biloko mosusu natalaka yango natalaka ele moko basele mosusu na bimama na nga oza lokola baninga basi te ata bakangeli oyo lopangu te mama okende ata libala te ovandi kimia kuna mokolo mosusu bandeko mpe babeti tura to mpe bango tike te bali ata fufu elala na pondu balobaka te libala yaya kameme elesi biso okende kotika nzoto okoka mpa mobali okende lokola libela ozobotaka bana lokola ya kowelela bayebi soki na famille tokufela nde ebela bakoko ebele na bakufi te baza okende obonda bana 1 2 3 4 5 mobali yango mpe ni mosala malunga ozotikele nzoto abotio bana 6 okende otala mpasa babokilongo mobali otali boye ozotuna sere na biso alalaka kakao ye moko na porte yango baleki no na mobali bazaka wana ye bazaka na mwa kwe moko boye bakata soki liputa na kati soki triplex nazoloba na ndenge mabe te ezala makambo mosusu mama otali evite mobali nanga nalingi yo tala toboti no mwana moko mibale tokoma no na 5 te po difficulté ya vie onanga na bana danger eza excès de kobakisa bana se kobakisa danger ya lobi kokomela bino ngambo nalobaka makambo mpona koprevenir toluka tokima nanu pauvreté oyo ya suku apende extrême ezala na omo ozangi me mokeleli te yana makambo mosusu moko otala te trop c'est trop même yo mobali ozomona te ke olukaka te molingi bolingo na mwasi banda batikela oyo c'est pas ça yo anti famille aussi tomba kotikela mwana bango batikela na esengo jamais epesi bango d'abord passe mwana na biso azali kotanga ou bien te comment tobokoli na pesa sala boye ayi kozwa se mongo ezanga mutuna makolo on comprend et puis yo mobali tango moni boye kendaka ta na famille mwasi betre bango masolo moko ya kokitsa mutema ketena zo bunda bunda soki simbi na goya zeme horoscope mais ngana lingi mwana bino wana to pesi mbonga libala te baba te quand même ayaki avertisaki totalela ye mais yo ba kotikelo mwasi okenda pete orobanga nanu ngambo batikelo ko na mwana liboso botaki obandisi ko baksa 1 2 3 4 pe musala nanu zuite o remarquer ce qu'on a bandeko no ya basi bakongo bombela ka bana yo mama biloko wana na boya ngote biso so to sala ngo mais mama akosa bino te mayele mususu okoza la vegle moleki muto azotana na mayele pona ndimite ba vegle bele basala ba buzoba o biso bato totala ka tozo sala sala butu moy après to kosela ka lisuma famille ba frenanga ba yaya balingaka ngate bako lingo ndenge nini ndeko no ala kyalo bike na kobengisa yo sima kanga mutema akuto pe moi courage ayo ka pena sango kete nani asapte kenda ikop o so tana bengisa ye avec ça bien yo rien okenda na kop moko tek ba futa ta les 30 nyoso kaka koloba misala batuka ko finga o le ka ba ko chola
tongo ti poko zaka na quartier po contrôler makambo nyonso oyebi ba vie ya batu nyonso koleka vie na omoko so ba bino kaka osalaka nini wana osiliki ndo basimbi na pota nzoka ndo zapenda mama na goigo etufu oyebi ni métier même misileke tena bangungi baleki na courage biloko eza yango te vie eza patience vie eza luka métier yeba métier fanda tia confiance na mosala ozosala nzambe nde moto afungolaka baporte wana tia na motu toyebi koliesa nzoto me ti tokolaka toyebi te eza secret nzambe atia na biso nyonso nga moko kolonga na zawa so nataliki talata na kamwaka nga nakomi kokoma mikolo me nga moko nayebi te nde nazonuna seke photo ya 2001 ya 2026 ekomi différent ntango nakotrebe nazalaki mwana mokolo mpona biso ke nzambe nde afungolaka baporte o matoki to prier te opportunité utaka na nzambe problème nonanga kaka zala patience musala okosala bafuta te kanga motema le 30 ans bakopesa mbongo nyonso kozwa komema ngo na buzoba te kotolaka mbongo to eza muke ozozwa talaka nini kopesa ngo forme pe kotsa mayele mukolo kozwa ebele omata osala makamba minene makamba minene eza kosomba lopango te namona bato bakufa locataire mena mwasi na bana bakufa lesi bana pe babiki te papa azalaki awo nalobaka mpona kolakisa ke yo moko linga yo nanu yo moko pesa yo confiance po koya bato nazangi na mateya koloba tokende wapi na Kongo oyo ndeko na nga nakutana ba difficulté okutu nayebi te soki okokoka ngo nga nakomaki mpenza boye nzala ekangi nga ti natali nga moko mpenza boye posa toilette yeme na boko kende sumba nayebi ke soki nasumbi nakotikala pepele nazozela fana kende wese fona mona lipa to badi nsima tosala échange lokwa na compagnie oyo abimi oyo akoti nayebi te soki ozo comprendre loi ya nature mokili mato kita eza na makambo so ekoteya yo ato sisa classe ato za buriki vindenge eza ebele bamemi bera makambo basalaki te ebele bazwi raison na makambo basalaki pe te batriche kotriche nazo beto masolo ebele tobeteli bango maboko bake na nzelo nzambe alingaki te ebele tomoni bango pamba nzoko baza na nzelo nzambe asenga ndenge vie eza ebele mpe batikali babola mpo baboyaki kosalela courage ebele mpe bazwi mpo bazalaki bataka babimaki babangaki moi te bazwi lipa ndenge vie eza o matokita malamu na babekendaka nzela moko koto basengi mvula ebeta kuna baboye ebeta parce nzambe akotinde ebeta to atika nde place ozo comprendre mokili eza boye donc chaque jour tolongwaka chaque jour toyaka yo nde yeba temps oza nango eza mokuse me kolongwa ntongo ti po tokoma mpongo ezaka molai siko mpo bomba yo lundi ti dimanche mindondo mpo koma janvier ti décembre eya pete te foza na bamécanisme na calcul or vie mpe pesa o réseau fozaka na 100 francs fe ya foza na métier métier ngo pesa ko zwi kengela komona mbongo mukete na métier ozosala pesa ngo réseau pe batele komiso lobby c'est un peu ça makam na lobaka nani akoyoka mateya oyo vraiment na indusa na pastor nzamba pambola biso nyonso toza elongo vraiment ezalaki ya bino ndeko pasteur John Tolia Peter oboyebinga très bien na kosa bino te ndeko nanga nyonso ezaka na prière te prière eza kumisa nzambe prière eza merci Seigneur pour batelinga na accident kokoma lelo pendeza mawana yo me makambo etali kobimisa nzoto yo muto kobima métier na yo anja kosalela ote naza claira wa anja kobatela ndeko toke na musala po mbe bana ba accident na bato mabe ba ote me makambo etali koluka lipe lamba na kumkopi yo muto kosala ngo mbongo kozwa pesa ngo raison kokota na bisengo makasi te soki na nozwa malonga te o bazo sepela mingi bi pesa bazwi te mingi bakoka koluka te bakenda kobotola bato basi baluki po ba ko renye basa la fête soko tali bango kolula mais on en vérité avenir eza na bango te yo zo maloko za ne loko te soko zo samisa moloko ya pambo zo michola te ovandisi métier tant to koma janvier ti décembre mona ki métier ne ko fungo masisi ko pesa opportunité ya minene vraiment oazana matoi ayoka de tokutani mbala sima na indusa vraiment que Dieu vous bénisse merci.